Bonjour, bonsoir, la famille, ça dépend nyonso bozwami na pesi bino bambote na kombo na Yesu Nzambe na lola aleka kobomba pe kobatela biso nyonso. J'espère que toza bien Nzambe aza kobatela kobomba pe mabota na biso nyonso vraiment. La famille toza na sango ya pasi, sango ya mawa na kati ya communauté na biso ba congolais, na kati ya ba diaspora vraiment to perdre ya biso ya mutuya, ya na biso leki na biso ndeko na biso moninga na biso nyonso po na biso artiste na biso ya théâtre o ya maboke to bengaka vraiment. Sincère condoléance nazo pesa na libota na bango nyonso soki atiki bana, j'espère atiki kaka mwana moko ya mwasi. Vraiment mes condoléances. Mirayesa repose en paix. Vraiment eza pasi pe mawa na yebi susu siloga na ye abando koloba na maboke e babando sala na chatula bazalaki mwasi na mobali na ndenge ya théâtre okoyoka Mirayesa alamba yoka chatula alamba kala vraiment ezopesa nga pasi pe mawa azalaki artiste o ngai noela na bando landa ye mingi soki maboke na bango ebandi boye ata nazalaki ya kolala soki courant eye boyebi ka mboka na biso ndenge courant ekendaka ndenge bando koya komona na ba minuit wana na ba 22h wana na ba 23h wana ata bozalaki ya kolala komona bayo kolamsa bino courant eye maboke ezoko banda nazalaki fan na ye. Vraiment repose en paix. Muto osoki abomi yo alingaki aboma yo abomi yo vraiment kotika ye pe na kimia te landa ye pe bisika azwami du fait que tozoko yoka ke abotolaki mobali na yo ozalaki na mwa bien camarade na yo bobando tambola na ye akoti keto siko yo pe pourquoi kozala na souci bongo mobali balobaka azala mbeto yo hôpital pourquoi koya kotia souci na kati ya motema souci na tension etambolaka nzela moko souci na sucre soko kozala na tension sucre ezalaka musika te pourquoi oyebi ke ozala na tension soko tie souci ememaka kaka na liwa oui toyebi mobali azali ya yo mais camarade bozozala na ye oyoka ke azobima susu na mobali na yo ekosala pasi mais kotala place ememi yo il fallait pas oyo kokufa pe ata na mboka na yo na mabele na yo na Congo ata Congo ango ekomi ya mabe bazoko boma bato ndenge balingi olingo kufa kaka na mboka na yo balela yo Mirayesa osalaki musala na yo na kati ya mboka na yo na Congo oke kufa na mboka bapaya vraiment oke kufa na mboka mopaya pona kokima ke na Congo kuna sino te baoya koboma yo parce que toyebi ndenge bosalaka musala na bino wana bolinganaka te kisi ezali bobwakelaka bambasu bobwakelaka maladi bozalaka donc bozala motema mabe bolakisaka kaka yango boye qui sait soki bango pe bakotaki na sima mwana mwasi wana ke aya kobotola mobali na yo po ekotela yo susi tellement oloba ke na Congo wana kozonga te pona ke na cercueil peut-être pe na ndenge na bango na ndenge ya kindoki na bango ki motema mabe bazalaka nango bakotisi na kati ya mwana mwasi wana bamonaka azalaka pire yo ale na travers mwana mwasi wana aya kobotola mobali ezali mobali o abando ko kipe na makambo nyonso ata abano pesa yo ya ebele te mais quand même na Afrique soko ozo se retrouver que ozo lia bien ozo lata bien moi téléphone pe ya bien ezali wana to benga kaka ozo vivre na moi bien siko keto wana soko baleka ki na nzela ya mwana mwasi wana po abotola yo mobali wana po lelo oya kokoma na serke po oboya ki serke wana na Congo baya kolando na Angola vraiment ki motema mabe oyo boya nini Mirayesa atiki mwasi mwana na ye pardon bolimbe soki mwasi atiki mwana na ye vraiment atiki bandeko na ye ba parents na ye
ake kufa na mboka mopaya il faut okufa kaka na mboka na yo place obimaka place osalaka ba succès oyo kokufa na mboka bapaya vraiment pona nga repose pe nazotia maloba oyo atiaka oyo alobaka na leketu abando tuna ye ke pourquoi okendaka na kingakati te boye ndenge alobaki nakotia bandeko bolanda ngo ndenge alobaki artiste na biso vraiment akufi tozo perdre artiste na biso oyo basalaka vraiment musala ya malamu malgré esi ebeba musala ngo meba oyo penza bando telema soki asali boye bino nyonso bofandika wana bozo koseka bazo pesa esengo na mboka na biso vraiment ezosala pasi pe mawa or que Angola kuna baswe médicaux ezalaka ya malunga te baswe penza vraiment ezalaka penza bien te or que il faut aller ozonga na Kinshasa oya kozwa baswe na Kinshasa ata Kinshasa ngo esi ebeba baswe yango pe ba docteur bakoma ba corrompi donc mboka nyonso ekoma kaka ba corrompi partout peut-être olinga ki obika pourquoi ozonga kite na mboka bapaya yango balobake okimi mbula okwei na kati na ebale okanisi place nazo okima nazokima pona bika nzoka nde ozokota susu na kati ya libulu vraiment pona nga Noela TV na pesio repose en paix sincère condoléances na libota na yo mobimba vraiment nazanga na maloba na bando lingo mingi na ba théâtre na bando sala vraiment mais soki ezalaki mokano na Nzambe okende malamu mais oyo eza mokano na Nzambe te ezali souci encore na Afrique nayebi mboka Afrique ndenge ezalaka pasi siko ozwi mutu na yo abie mobali na yo abie azokipe yo okende koyoka ke ake na bani kobima susu na camarade ekosala pasi mais yepe akokufa un jour akolanda yo ye akopumbwa te mwana mwasi yo na kombo ya Nenette okopumbwa te okokufa du fait que obomi na épée yo pe okufa na épée obomi kozwa mobali ya muninga na yo botambolaka na ensemble yo pe bakobotola yo okokufa pe na maladi oyo Mirayesa kufi. En tout cas, la famille na gotela bino oyo Mirayesa loba po alingi te ke azonga na Congo sinon te awa ko mwana na kati ya cercueil na tela bino ngo boyoka ensemble ndenga bando loba. Nazo tela bino ngo la famille bozela. Un instant la famille s'il vous plaît na lukango na natia. Mama ni mama ndazana ayebi ke Mireille moko exista. Suka yeba kindinga tindele bata poto ba kinda. Kinda ngatindela pe bisote. Ona suseki ngakati Nana suseki ngakati te. Na ya Congo ko sala nini? Bozo bombela ngani na Congo poison. Bombela ngani na Congo poison. Nga moko ndi na link ozonga na Congo te pe motema mabe eleki. Boyoki bandeko. La famille boyoka. Moninga vieza ragu makasi. Moni Congo na oyate. Moni Congo na oyate. Moni Congo na oyate. Ma ouais, vraiment. Za Congo kuna uti na ngola za puna. Bon me bela kinga kata ke va develop chocolat. Bon me mi déjà. Bon fina et. Ngane bo bengelani. Bosuki. Pour dadi na monde tête ozaki na base belé. O ba mi bomba. Babisa kaya mira. Babimisa mira isa mingaza mo sa. Eza mawa. Belvi na kangisa ennemi na lobisaketi. Pona ne. Na kangisa ennemi. Na kangisa Belvi ennemi na kangisa pe sile ennemi. Na kangisa Belvi ennemi na kangisa pe sile ennemi. Ba mbale ba yebi. Ba komeli oti poto mama ni mama songi ba billet et yaki paquet Congo. Ko bino ngwa to mona boya kate baluka. Ubisa mama ni mama yebi biso. Mama ni mama ndazana ayebi ke Mireille moko exista. Suka yeba kindinga tindele bata poto ba kinda. Kinda ngatindela pe bisote. Ona suseki ngakati Nana suseki ngakati te. La famille vraiment boyoki ndenge Mirayesa alobi, ça fait mal hein. Ça fait mal vraiment. Mirayesa alingi vi na ye, vi eza kitoko.
metala akemona na kati ya cercueil. Mais c'est triste. Eza mawa bato ya théâtre bomilinganaka te pourquoi ki motema be bozalaka nango boye pona nini bomilinganaka te pourquoi bosalaka mosala moko bozalaka ki motema mabe boye ti na niveau oyo pourquoi hein moninga akekufa na libanda à cause na bino parce que boza na motema mabe bolakisa kaka boye na bino bolingaka te bomona moninga abonga pona bino eza eloko moko ezosala bino pasi fupa moto abonga. Pourquoi moninga kikufa na Angola na mboka na ete à cause na bino soki bolandi yango na source ezali source na bino bato ya théâtre ezali na kati na bino boza motema mabe ki motema bozalaka na ki motema mabe bozalaka ba hypocrite ezalaka bien te. Hein? Bozala ba hypocrite makasi. Mira yesa lobi yango azotanga ba kombo. Moyenga na bandeleza te mutu nyonso azo yokango. C'est pas gentil. En tout cas, eza bien te bo changer. Sinon te boko sila bata maboke bato a théâtre boko tika la na kombo ya maboke. Baninga na bazo ke na ba Hollywood bazo sala makambo ya minene. Mais bino bozala kaka na kimotema mabe. Boko tia kaka ba poison. Ko boake la kaka ba mbasu. Ko sala kaka en tout cas, bozalaka bandaka ko futela donc bozo progresser te bozo kine liboso te eloka malunga bozo sala na vie ezate kaka kimotema mabe keto etonda na kati na bino keto hein en tout cas eza mawa vraiment Mira Yesa repose en paix. Sikoto yebi pete ebembe yango ekoya na Congo obie ekoya na Congo te ale bino wana boko banda kokwea kokosa kolela nzoka nde boza ba hypocrite bozo kosa kolela nzoka nde boyebi pourquoi Mira Yesa kufi boyebi li wana ye nyonso soki bolandi yango boyebi yango bino bato ba théâtre boyebi yango boyebi je wana esalami boyebi yango mais Mira Yesa nzana minga koloba te. Repose en paix, vraiment nzambe ayamba yo na esengo. Vraiment nazana maloba ko lobate kende malamu muto pe akopumbwa azalite na sena mokili oyo biso nyonso toza ba passager toko kende pe donc muto na muto azalaka na mokolo na ye jour na ye soki ezalaki ke mokano na ezalaki jour na yo ezala ndengo kufi lelo ça va mais soki ezalaki mokolo na yo te mwana mwasi wana pe azala na kimia te azala pe esprit na ye ezala na kimia te azala vraiment dérangé que o nga na sali ezali mabe c'est ça mais repose en paix vraiment sincère condoléances vraiment mes condoléances natiki bino merci bye bye.